Ria. Vraiment, écoutez-moi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone Stitango et HP Media Stitango kitokwe www.ehpmedia.com Stitango kitoko na kotala ema Chancy Amani, Pista Papa, HP Media, Gordon Doudou Kembeli, Edo Amani, Gordon Doudou Kembeli, HP Media Sito Agayare, HP Media Tita Gayare, HP Media Tita Gayare, HP Media, Chancy Amani, Pista Papa, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media. Nalinga EHP Media nalinga EHP Media nalinga Bande Kobatali à EHP Media, en tout cas, Tozomi Bongo on a ville Kinshasa, précisément na commune ya Lingwala, na quartier Lokole. Voilà, précisément na marché Kalembelembe. Marché Kalembelembe, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ils ont marché Mogo même bisotan quand on était encore gosse. En tout cas, ils ont marché Mogo tant tous les banamike. Et ce qui marchait, tout ça, comme on a un go vraiment, tout ça, qu'on vit vraiment, c'est qui très très bien. Donc c'était vraiment très 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 bien. Mais les là, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté salité et ça m'a cassé na katia marché. Population ils a collé là. Bien mon bon on attend on sa micro pas administrateur et pas ba ndekonyo sur na katia marché. Président syndical a marché, bon on a ndenge collé là. Mesdames et messieurs. Binomo bozomo na la bilili, bozomo la salité ndenge nini kangi marché oyo. On n'arrive pas à comprendre. Botana ndenge batu bazo katsa. Est-ce que vraiment batu bako katsa boye? Batu bazo katsa likola ba mabanga, on ne sait jamais. Pourquoi ça? Et ça eloko moko eso pesa biso pasi. Nango totali dorobité. Biso tuza batu to kundola vraiment information. Et sengeleki na biso makasi toya na marché Kalembelembe to vivre biso moko. Le lenge kani marché oyo eza délesté, le lenge kani marché oyo ezokobota mai parce que mai oyo avant biso toya kosala musala awa tozaki déjà komona mai oyo sombu le beti eza des scandale et puis mai soki etikali kaka libela. Néanmoins, mesdames et messieurs,
Voilà, il y a un moment où vous remarqué la salité, oh, et biso total, biso to ba pandi sango. Toki ko tika marché, oh, était marché, oh, ba belge, ba tika yango, ils ont propre, mais le lot maïs otonda. Alors, mesdames et messieurs, tous pas ce qu'on micro et pas il y a l'un des administrateurs, il y a marché, oh, il y a marché Kalembelembe, à président. Président du syndicat quoi, président syndicaliste. Yende tokoye ba kobeta masolo na ye a relater biso na ba réalité ya marché oyo pona ni marché oyo et komi boye. Voilà. Mbote papa syndicaliste. Mbote mon journaliste. Okopesa biso kombo ba po bazolando partout dans le monde et kombo nani? Kombo nga atuvanga na zena. Atuvana na zena. Atuvanga na zena. Atuvanga na zena. Oui. Ozana ni vraiment na kati ya marché. Bon, nga na kati ya marché na za président syndicaliste, ya ba vendeur. Oui. Na habité président, tu remarqué vraiment il y a vraiment ba saleté belé la kati ya marché. Oza marché moko depuis belle jatika ezanga ngwa kitoko. Mais tu constaté ba saleté za partout batana ninga batu bazo matalikola mabanga. C'est dit à quoi? Bon, mon journaliste, réponse nga na opesa yo ezali pour na tirage ya bakaniveau sali jonction ya périphérie ya marché. Na ko cité le kola avenue Titil, avenue Ubangi, avenue Lukemi eza bouché. Ba mai nyonso tout ndenge zokuta bandana bandal. Eye et du pain victoire. Ba mai wana ndenge zomona wana soke ye et du direction ya pédiatrie à Lembelembe. Tellement bakaniveau Ubangi, Ukemi, Titil eza kirete. Ba mai nyonso tout wana ezo se retrouver wapi bassin ya mai wana na marché Kalembelembe. Mais on a ce qu'on te dit, c'est faute analyse, c'est faute ya bino moko ba conduire marché ou bien zali faute ya chef du quartier ou bien qu'est-ce qu'on peut dire par là? Bon, ça likamotune za likamamutuya. Ba chef du quartier, bango bazana kati ya quartier. Lokola oyo bazana quartier lokole. Biso marché, tout ça ko dépendre na chef du quartier marché ya quartier lokole. Titil yango avenue oyo sali coin ya quartier lokole. Kaka ye mon quartier le chef du quartier Ubangi Ukemi eza na ye na mopandi wana asala rapport na bakonzi nini asala rapport epa ya bourgmestre le bourgmestre azamba service o eza propice o bakosala tirage ya bakaniveau wana lokola OVD lokola bato oyo baza censé basala tirage ya bakaniveau même na niveau ville na province. Mais président, et Oumeli, biso yambote toi aussi la bino reportage awa, tu constates que déjà il y a de cela 6 mois passés que place aux Azaka, bon soto et surtout ceux qui m'boulent bêtis. Mais c'est là que ça manque de volonté. Mais c'est là où les Romains s'en prenaient. C'est là où les Congolais s'en prenaient. Nakolobano boye, ceux qui tirent la journée salami. Au moins le quoi m'boulent bêtis avant-hier. Ou ça qui tongo ça. Même na bureau, mai et tonda, nous s'attendait moi ba même na carte bureau exact. Mais je peux moniner surtout est en amia. Oya liboso est à la porte libana devant l'avenue Kalembelembe. Tant qu'on boule et bêta. Mon journaliste, bon, l'aime sur dans RTNC vous avez émission, vous avez mission sur ça mais tant que vous avez marché, tant que c'est au Tekaka. Bon, mon temps on boule ko bêta. Bon, mon inondation, y a ma une route à l'école né à Coton Dakawa. Et ça dit, na tirage, y a ba niveau oyo. Et ça, les jonctions, il y a périphérie à marché, et ça qui était, il y a un maï, retrouver une surtout, il y a un maï, et ça, na bassin nango, ne beaucoup de temps on a qu'à marché. Pour à ta participation totale et zalate, à ta pour la participation minimum, ne bomoni, toté mabanga, batuba sotakata mabanga, bako tata na kata marché, baso sota moins loko. Mais ça vous interrompt la parole. On a constaté, bureau administratif, et ça vraiment. Disons na habité bo matisi yango po mai ekotaka effort nini oyo bino bosala parce que na habité na kati ya marché ba contribution zalaka ba ticket bo futisaka mongo on ekendaka wapi de manière à ce que bo s'organiser de manière de façon que ba bo luka solution avant que l'état ait quoi emboîter les pas. Bon pour na misolo neti biso na kati ya marché c'est que na syndicat na partenariat na biso tozaka nango na l'état biso tozana 2 fois ya tobengaka yango participation forfaitaire tokongolaka 200 mardi tokongoli 200 vendredi tobengi sponsor aye po aévacuer ba inondis akene kobaka yango ne kunde mais oyo etangi mpona misolo lokola taxe soit perception ya baloyer
les persévérants. Et qui n'en a commune pas, il y a Mabélé, est-ce que vous commencez au courant de tout ça? Vous commencez à éviter que marché, ils ont marché, c'est une réhabilitation, n'est-ce pas? Oui, marché, c'est une réhabilitation. Moi, journaliste, je veux dire une chose. Tant que tu as une cofine, parmi les marchés, il y a un marché qui marché à l'Emelembe, na marché le Fungola. Tu as une cofine, tu as un conduit à l'écolo, na président provincial, tu as une surtout na réunion, na d'une du marché pour la réhabilitation en marché. Malgré tout, tout le monde qui me salue au matin, mais dossier est déjà qu'on a. Dossier est déjà qu'on a, les cofines est allé déjà pour la réhabilitation en marché, quand le marché le Fungola. Mais suivez les années. Tala ndenge boya, bino bo filmer bo moni mai. Oui, na expliquer bino, mai ezo utawapi. Pona ni mai e frenawa. Pona kirage, ya ba carnivore, ou sali jonction, ya préféré marché eza kirete. Mai ndenge utaba bandal, ba pen victoire ba nous surtout retrouvailles, ba sera ngona marché ka le melembe. Yango moni, ba mai ndenge tunde biso, tozana kata marché. Bande ko balandi, bino ba ebozuli baku ya kolanda biso partout. En tout cas, ezo sala participer mawa. Biso tozali bapanzi sango. Tozali bapanzi sango. Tant que monde déjà que non, rien ça ne va pas, nous sommes dans l'obligation, n'est-ce pas, de descendre sur le terrain pour nous couper ce micro. Pourquoi maïzotona on était dans le marché Kalembelembe, ils ont marché moko, ils ont pesanga soni parce que na bagi bien à débit. Quand j'étais encore gosse, nazo le kaleka on a monné déjà marché et ça là moi bien. Mais à un certain moment marché comme il était moko il y a délabrement. On se pose la question pourquoi? Il y a une zone qui appelle ça sur le micro. Il y a moko o ya zoteka ou bien mutu moko o zoteka ou bien ameka pe koloba to pesa micro aza wapi Fedeka. Donc ils ont participé mawa, ils ont vraiment participé mawa. Ils ont participé mawa. Vraiment papa mbote to kuti on a marché Kalembelembe. Tala était à marché. Marché, ils ont été de délabrement. Pourquoi on a dit état de délabrement? Parce que il y a maille à tout moment et ils ont handicapé, bateau pour les cas, bateau matalikola mambanga, t'as le bureau administratif, et ça pendant la moyenne état européen de délabrement. Bah quand il faut pas matana kat na likolo mambanga pour matana bureau. Na ibité et banane na ndenge pour marché comme un état de délabrement. Bon, marché est à bien. Meilleur marché il y a parmi ba wenje nyoso mboka na biso il y a Kinshasa oyo et donc ezali ke place oyo pour maye dégager il faut ba bandana no kosela biso ba caniveau banda kuna na isangi kuna ti awa ba juste sous direction oyo ya nini titile ba zongo ti ba boaki mai kuna. Après, ce basala ngo mona mayo ko bima rapidement, biso peut aussi moyen ko souffrir. Neti bo moyen o tekezate. Administrateur bakima wenji. Bakima nini bureau. Ba mo va ba point là nous administrateur au signer place na ba mesa. Donc ça c'est très grave. C'est très grave mais nabi ke na ba marché nyonso moi ba pesa kama ba 200 francs, ba 300 francs chaque jour. Ba mbongo wana kendaka wa parce que mbongo wana ekokina ko emboîter les pâtes dans un premier temps yambote l'état aya na oya munene. Bon na côté li mututé naza na ngape chef uté naza kaka simple vendeur mais soki batangeli mbongo wana ya moi passe parce que wenje eza moi passe wenje eza ya na batu ebele mais batu penda ba ya kate pona ba biloko mo ba côté za tie. Bon, si vous avez un bon roi, tant que vous n'avez pas en retour, vous habité, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut que vous ayez na habité, écrit de l'arme, bolingi sikonini. Qu'est-ce qu'il faut de manière pour que ces marchés ici aient un état normal quoi? Toutefois, tozongisa mingi malobaka kaoka oyebi biloko mikolo yembo na biso mikolo mama Olivier sunga biso papa Kabila sunga biso toloba na papa Kimbuta yende mokonzi ti aya babeta tuwa watala atuna batu bolingi nini papa Kimbuta yebi marché bien marché Kalembelembe ça marché moko depuis l'époque belge ayebi yango très bien soka ye awa atali marché ba kosola na bakonzi ya marché bazali ba VS ba koyebisa ye to ana posa ya boye
comme ça ekozala bien akabola basokoto kuna kote mosusu na bagan bongo awa apesa biso bagan na banini loko ezali biso mo bavande biso mo basala salon tosala ta salon mpona kopesa valeur na wenjo. Et s'il arrivait que Moutoumoko est à bonne foi, ou les autres émissions, ou a dit que non, voilà, bien que l'État existe, mais quand on a sepeli na pesa maboko, ou bien en action philanthropique dans le poteau, na pesa maboko na marché Kalembele, posa marché moko, tant on a dit que moi na mukena zokola, na zara pe ko na marché, on a soit marché on est marché moko tchango roboko. Na ebité, okokipe ko boka mbela pa ya batu le lenga on a pas bazanga gâté parce que cette émission est suivie partout dans le monde. Oui, mbele ko boka ma parce que awa biso tozali nano na problème sérieux. Ba maladie et ko zo biso, ba ton se ba ko sunga marché. Et ko za bien pour na biso, ba ko sunga biso parce que les totanda boko 400 déjà ba typhoïde, ba respiration mabe. Batu ba ko kwea lelo na tongo ba ko kwea pa surtout sembule bungi ebeti banjele bungi moi mutabambani. Parce que vous avez un cabinet médical quelque part ici là, un peu dispensaire. Exact. Il faut qu'à aucun pédiatrie à ban. Ce qui mutazoki c'est quoi il faut tout kumbane maman et mon bébé. Toi n'est-ce qu'à organiser. Voilà, merci. Nous poursuivons messieurs et dames, tout ça na kata commune à Lingwala, précisément na marché Kalembelembe. Mesdames et messieurs, en tout cas, tout comme Souka Masolo, na biso bino moko bo constater qu'il na debi, to baki to koya na marché ya Kalembelembe. Marché oyo tant to zaki bana miki to zokola, c'est depuis l'époque belge. Marché oyo zaki déjà bien construit et puis na époque wana mai ezaki kokota te mais lelo to constater que mai comme kota abata marché ba comme ça difficulté, voire même bateau ba koki koya ko somba biloko te pe ba client. Bazomona bo soto moi na ba kota na kata marché pour somba biloko ezate or marché oyo na kata centre ville. Mesdames et messieurs, yango moni biso le loto ya ki vraiment to sala descente moko forcé na kata marché ya Lingwala ba bengi marché ya Kalembelembe to beti masolo na président syndicaliste, n'est-ce pas oyo a aidé à expliquer à long et large qu'est-ce qu'il faut pour ces marchés. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites merci surtout à celui qui a fait des mois Ndenge Nazali Awa en la personne de Eki Bumba Mwaso yene mtasimi masolo ya caméra pour que Bino Bota Labiso na etando iketo. Remercie l'équipe technique Mobima en tout cas. Nous vous aimons bien. Toko si cette émission tête sans que tope sambote na David Lukanga Otepa Yaninga Babengamini évangéliste des millions des millions, n'est-ce pas? Évangéliste des millions. Lokanga Otepa. Tu pensais sous na Pinetien ne pacha les boss aux États-Unis depuis Kala. Moi, je vivre dans motoki na quoi. Yaya, biso to lemba obete la bino ma solote, to lemba pe otanga ba kombo na bino te po binonde, bo ba conseiller penda privé na biso. Voilà, Joël Koudinga, Yona Mama, Bana Nyoso, Losako, nous vous aimons bien. Ah, toi, on a marché, il y a Kalembelembe précisément, la ville de Kinshasa, la commune, il y a Lingwala. Tout le monde a les bongo, Nambala Sima. Bye bye. Ria, vraiment, débitez-moi. C'était na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye sitango et HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala ema Chancy Amania, Pista Papa, HP Media, Gordon Dudu Kembeli, Edo Amani, Gordon Dudu Kembeli, HP Media Sito Agayare, HP Media Sita Gayare, HP Media Sita Gayare.
Nancy Amani Pista Papa EHP Media Ngalinga Garanga EHP Media Ngalinga Garanga EHP Media Ngalinga Garanga EHP Media Ngalinga